Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure aux occasions qu'on a biso ndenge kaka to bakasha na biso Ezabeta Force TV. Une tous occasions qu'on a pour la première fois au s'abonner et puis au activer cloche à notification à chaque fois que tu vas nous un numéro sika. Ça vient juste te rappeler que va voir il y a du nouveau dans Delta Force TV. Donc sans plus tarder le lot na kata cuisine quand tout le monde a bataillé puis makaboya. Tout là, quand chef, on veut dire, mode cuisine. Tellement tout le monde bonné, la biso vous a tellement précis à nos yeux. Il y a beaucoup de chaque fois, il y a une innovation, il y a bien. Sans plus tarder, le lot, on a la cuisine. Peut-être vous allez vous demander beaucoup de questions, mais la cuisine, qu'est-ce qu'il doit encore faire? Ou qu'est-ce qu'elle va encore nous montrer? Donc, sans plus tarder, les lots dans la cuisine, biso, tu as toujours un gombo. Ou tu bengi dongo. Biso, nous sommes bien fait à gombo. Gombo, il a tellement bien fait ébélé. Il est important de consommer de temps en autre. Et ça, la biso, kaka bien. Le toujours un gombo, na viande de brousse. Viande de brousse. Éviter viande de brousse, c'est quoi? Viande de brousse, et ça, kaka, nyamazamba na lingala. Gombo nanga yango yo, nasi na nettoyer bien coupé déjà. Mon gombo est là. J'ai déjà tout nettoyé, lavé, trop bien lavé maman. Gombo nanga yango yo. Et puis na kulambango na viande de brousse. Donc viande de brousse eza nyamazamba na lingala. Lelo to lamba gombo na viande de brousse. Nyamazamba nanga yango yo. Déjà nasi na sukoli yango bien. Toyebi biso nyonso mpo na olamba nyama zamba esenga kolalisi yango na mai ekoti penda mungwa bien. Ekoti mungwa bien après osukoli yango bien opasse bien olongoli bamikuwa basalite nyonso. Nyama zamba na ngai yango oyo ma viande de brousse là. Mpo na kolamba yango na besoin ya oignon. On a besoin ya oignon, mon oignon est là. On a besoin ya oignon, on a besoin ya ail, on a besoin ya muscade. C'est pas évident de faire des vidéos pendant que les enfants sont en vacances. Comprenez les bruits. On a besoin ya muscade, muscade nanga yango yo, c'est déjà muscade râpé. On a besoin de muscade, on a besoin ya tomate, on a besoin quand il y a tomate selon mesure il y a gombo nanga et il y a viande nanga. On a besoin il y a piment. Comme c'est la nourriture que les enfants ils vont pas manger, donc on met les piments. Si vous à la maison vos enfants mangent tout, donc c'est pas conseillé. On a besoin de piment. Et puis tous on a besoin il y a bouillon. Ah ouais tout ça là bisoka bouillon bouillon à poulet. On a besoin de bouillon, il y a poulet, pona yango, et puis on a besoin de sel. Sel nanga izawa, yango yo, oh sel. On a besoin de sel. On a besoin de l'huile. On a besoin de l'huile nanga mingi toujours. Naba kiso nanga na sel la huile ya tournesol. Huile nanga yango yo. Oui, nanga yango bomoni bino nyonso ya tournesol. Donc pour la préparation ya gombo nanga lelo biloko na nango posa na cuisine nanga eza gombo eza viande de brousse na na besoin l'huile na na besoin sel na na besoin ya bouillon ya poulet na na besoin ya muscade na na besoin ya ail na na besoin ya oignon et puis tomate yango na nango posa pona cuisine nanga ya lelo babi lelo gombo à la viande de brousse. Donc babi ça c'est ben moko na conseiller ba mangeur na ba mangeuse nyonso toi bon ça la plan o eza tellement kitoko sans plus tarder botala sko ndenge nini préparation eko salama de toloba kaka ba bona de ta force vous aura tellement précis pour na biso. Yango na toyaka kaka kosalela bino babiloko biso toyebi parce qu'on le dit souvent mutakoka zate mosusu eloko oyo yebi te nga na yebi na memelio yango esalaka kaka bien donc mona mosusu yeba ite ke bakoki kolamba gombo to dongo bakoki kolamba ngo na viande de brousse mais tango moni yango na kati ya Delta Force TV bien bon je peux aussi faire ça avec toutes les sortes de viande au poisson nyonso okoki kolambela na yo gombo
yango yo biloko na nga présentation biloko na nga yango yo gombo, viande de brousse, l'huile, sel, muscade, oignon, tomate, ail et bouillon. Allez, botala sikoyo préparation ndenge nini ekosalema. Oyo nde lubu na biso tokolamba lelo yango oyo nde yango biloko tokoninga na bino tolamba na kati ya émission na biso. Sans plus tarder, lokola biloko na nga nyonso eza déjà lavé, eza déjà bien fait. Nazoya sikoyo kotia nzungu na moto. Tikalaka na biso nos abonnés botala ndenge nini préparation ekosalema. Casserole yango yo eza vide donc casserole na ngai yango yo akotia yango na moto na ngai. Natie huile na nga na moto et puis etant huile na ngai chauffe nde nakotia gombo na ngai. Mafuta na ngai ezwi moto natie gombo na nga première partie. On a kalindi dongo na ngai pendant au moins 15 minutes. Awa na okalinga dongo na nga pourquoi botuna dongo ngo kalinga ngo oui pona lingi ezala vraiment zei makasi te yango wana nazokalinga ngo awa na kalingi yango pendant 15 minutes. Lokola alobai na biso naokata ail na ngai. Comme je ne vais pas mixer, je vais enlever l'eau dans la soupe. Okalinga ngo boye po nalongola zei nango nyonso mpona na posa nango ya zei te naye kota onio na ngai. Natie tomate, un peu de moussade pour donner le goût. Tu vas partir ouvrir ma fenêtre. Après nazi viande na ngai natie na kati. Naotika yango boye pendant au moins 15 minutes
nakoya kozwa bouillon na ngai nayebisa ye biso ke naotya bouillon dans 15 minutes na ngai nde nakoya koajute mai natie mai natie mai nakozwa pima na ngai nabwaki na kati nakoya kozwa mpe de sel natie mwa pince kaka natie mwa pince na nga moko ya sel tofinika yango etoka pendant au moins quelques minutes nabai totika biloko na biso etoka. Et après 30 minutes, to balola to tala to mekamungwa. C'est très délicieux. Donc, recette yo. Te ma biso to lia na biso pe amungwa te. C'est bon pour la biso. Tellement banzote comment il y a problème hein pour banga mungwa ko. C'est pas bien pour la santé. Donc on a biso ebeli. Regardez hein. Regardez vous-même hein. Regardez quand même. Ça donne vraiment l'envie hein. Ah oui, au moins ils ont vraiment été. Hein? C'est ça. Donc, bita kokalinga gombo et permettra que et l'ongola zeignon tout. Parce que les autres linga kolia dongo azeite. Donc, bimi lokola nyama kaka bacha dongo. Yango yo. Vite fait mais trop efficace hein kande na lubaka. A vite fait mais eza efficace. Tokolia yango na eloko nini hein? Déjà boye gombo na biso tolambi lelo na nyama zamba. Ça olia yango na eloko nyonso olingi olela yango. Mpona biso lelo tokolia yango na kwanga na biso tosaki na Londres. Tomona kineni tosaki kwanga na Londres. Yango tolia nango gombo na biso donc tolia kwanga biso tolia yango na kwanga. Tokolia yango na kwanga. On a juste pour nous lamber là. Ah oui. Oui, exactement. Ma recette moi pour ça. Regardez. Waouh. Je vous dis, c'est trop bien. La première qui toque, je te comme dans ce cas l'émission à biso. Alors, on a boé, on a gombo na nga ou na lambi na viande de brousse. On a kwanga. Donc, tu comme dans ce cas l'émission à biso ndeka to lobaki ke lelo na cuisine na biso. Tozaki kolamba. Ni tozaki tango posa tolambaki lelo tolambi gombo na viande de brousse. Dongo na nyama zamba. Tozali na posa dongo tozali na posa nyama zamba, tozali na posa ya tomate, tozali na posa ya oignon, ail, huile, sel, muscade et
bouillon de poulet. Yango tozaki nango posa pona lelo. Allez là-bas, j'ai fini, je viens. Tozaki nango posa pona lelo. Yango wana bomoni ndeni to bandaki donc to kalinga yango. Pourquoi to kalinga yango? Parce que tozali na posa za na zeite. Ndenge za na zei wana lelo to linga to yango ya zeite, to linga to yango autrement. Yango wana to kalinga yango, to che huile na biso na moto, to kalingi après à la fin to che dongo to kalingi yango penza au moins pendant 10 minutes, et kalinga mai penda bien. Après bomona to che litungulu, ail, tomate, muscade, bouillon, viande et puis to che na piment, to tra yango toki pendant au moins beaucoup de temps. 30 minutes, 40 minutes, ça dépend. Oda maman, oyebi kolamba, oyebi biloko nous fait ça la combien de temps la monte? Yanga na tika qui ont plus ou moins 30 minutes. Tango etokaki. Allez là-bas, s'il vous plaît. Allez, Rafa, prends les autres, sortez. Tout ça qui en haut, c'est pas évident, hein. Comme ça, la vidéo na bana, vous comprendre kaka. Bah, il n'y a qu'à bailler bello nous ça. Tout ça qui on a monté toki pendant 30 minutes, il y a bon résultat en gros. Yango yo ngana bike eloko okoko lia ngona fufu olia ngona kwanga olia ngona loso dans eloko nyonso olia nango olia nango. C'était bon, je vais te baraka. D'être à fond cuire. Il y a qu'un euro, il va faire habitude un plus. Et il va être que non. Encore qu'on a pas nyamata malade dongo. Oui, bito dongo. To gombo. Okoki kolamba ngona iloko nyonso. Et qui parle iloko lamba na mote. Lamba ngona iloko nyonso en tout cas. Et à qui lubu na biso alelo. Tokomi na suka. Restez branchés ce côté na Delta Force TV na pesi mbote na Big Mama de London. Ode skulanga ngolu. Na pesi mbote na ngai na mon ami personnel Joseph Chito. Na pesi mbote na Suzy Bondo ya Patou Kabengele. Na pesi mbote na Joël Kena ya Patou Malé. Na pesi mbote na Joël Audrey Pouté ya ba gros bisous. Na pesi mbote na ngai ya na Erangwama. Restez branchés scotché hein. Famille Kulanga Mumba, je vous salue ma famille na Bosente Lidi Kachama. Ba gros bisous bye.